Qui n'a ajouté aussi eloko oyoyo na bosanaki pour la première partie pour la Naeb Sabino que Madame Jackie Ekongo aza ko menengai vidéo aza na besoin que abotolango lupango nazo pesa intro pour na conclure makambo oyo na uti koloba yango nazali ko senga ministre de la Justice, chef de l'État, première dame, Nazako Senga, Francis Kalombo, yo ozara solution. Nazali Kosenga, Sango, Bosolo, Nazali Kosenga, Monsieur Molière, Bomeka, Bokotelanga, Likambo Oyoyo. Parce que Madame Jackie Ekongo Oyo a PPRD. Ça n'a rien à voir na makambo nanga ya lopango. Tokutana na ye na 2019. Na soma lopango nanga na 2009. Ça n'a rien à voir entre l'amour que na lopango. Première fois, alobi nanga ke nenge to lalaka na ye. Nenge to bimaki na ye. Il faut na futa ye $16,000. Yango ayaka kokangisa ngai premièrement. Na ebiti $16,000 par rapport à quoi? Alobi na ngai $16,000 nenge zawana nenge to lalaki na ye nenge to vivaki na ye yango ayaka kokangisa ngai. Tanga yo kokangisa ngai na sali 2 jours na pire. Kolongwana na zaki na pire wana lokola na zalaki na moi stratégie on a kwa kobima na lobaki na ye bon tozongana. Alopesi na condition soit tozongana na ye soit au kangisangai soit au bomangai l'air na yeko ndimake to sala to zonga naye ayeko memangai na hôtel Béatrice akomi ko manipuler ngai comme ndenge alingi soki otuni na hôtel Béatrice bayebi ndenge mama wana abanai ko memangai par la force ezalaki na pompe volonté na ngai te parce que lokola ya lobaki ke au kangisangai lokola salaki déjà premier pas a kangisaki ngai yango akomaki komema ngai par la force. Donc c'était l'amour forcé. Donc ezalaki te ezalaki ba consentement na ngai te. Donc asali yango par la force. Donc yango nazali koloba boy. Premièrement, il m'a demandé $16,000. Je lui ai dit que $16,000 par rapport à quoi? Alobi par rapport ne na lala ye. Excusez ngai na terme lemsu batu bakoyoka yango. Que yango na o décortiquer ni wana lobi par rapport neni to bimaki na ye. Donc normalement ezali neni to bimaki na ye asali ngai tarif ya $16,000. L'air na moni kifoma ke non na tiaki liboso tembe l'air na tie tembe ayeko lakisa ngai ke soko tie tembe abiye baboyaka ete parce que azali Madame Jackie Ekongo mobali aboyaka ete. Par rapport l'air ayoki ke nga na komi na engagement na nga mosusu na lingi na bala yango esali jalousement akomi ko faire souffrir ngai ozomona asengi ngai $16,000 na $16,000 ne to lalaka na ye na bi na petit frère bon comme c'était pour l'amour je commençais à lui donner un peu de l'argent je lui ai donné un peu de l'argent mais quand on a moni akomi ko intéressé mingi na makambo ya lopango na ngai na lobaki na petit frère na ngai arrêter ko pesa ye mbongo lokola petit frère na ngai arrêter ko pesa ye mbongo alobi na petit frère na ngai na okangisa yo comme ndenge basalaka na major oyo azalaka na pire wana ye ayaka okanga batu sans mandat amené akangaka batu kaka brutalement bongo azwi atio na coffre azwi yo bazwi yo bakei batiki yo na cachot après 2 jours omona bazwi yo batindi yo na matala. Petit frère na ngai depuis le 28 mai jusqu'à aujourd'hui il n'a pas encore passé au tribunal. Donc à coffrer à lobby que il faut kaka ke ngai nazonga na ye. Moi j'ai commencé à lui donner l'argent pona ndenge na lala na ye yango wana amoni mbongo wana lokola ebandi kokende na kosila akomi koloba susu 16,000 te funa pesa ye $45,000 na minute oyo yo monsieur Bam complice na ye ezali monsieur Bam Mayindi azali procureur na
Gombe. Yango na kosenga Monsieur Bam. Procès na yo tango zo sala ba procès na yo salaka ba procès na yo correctement. Au salaka ba procès te po on nuire bato bazana mbongo te po boboto la bango ba lupango. Yango na kosenga o Monsieur Bam. Ozana famille. Ozali na bandeko. Zwanga lokola ndeko na yo. Kotala mbongo Jackie apesi yo te pona oya kokanga petit frère na ngai. Landa justice na ndenge ezali na ndenge ya solo. Yango na kosenga président de la République. État de droit. État de droit ezala. État de droit et le retour au senga kaka état de droit. Donc au sambisa biso devant tout le monde. Devant tout le monde. Naza et le kaka na kosenga yangwana. Nazo senga soutien ya mbongo te. Nazo senga soutien moralement ya batu o nyoso tout bakoyoka ndenge naza kolela ndenge nazali awawa. Je peux pas retourner au Congo parce que Maman Jackie et Congo a lobby nini ceux qui na tiema kolona ngai awawa na RDC a ngai soit a bomisa ngai soit a otina ngai na prison famille ngai koluka ngai et komona ngai te boye babanda lelo soki na zui problème parce que ngai na kozonga na RDC parce que eza mboka na ngai soki na zongi lelo soki nga na kufi mutabomi ngai Jackie e Congo na accompagnement na ye na batu na ye Monsieur Bam bango ba osala pe baboma ngai pona batikala na lopango na ngai yango naza kosenga na tout le monde bo soutenir ngai ba Francis Kalombo ba Sango ba